Voilà, en tout cas, merci les sous nande tokuten na bino lolo, c'est toujours un grand plaisir. Il y a qu'au partager la bino, hein, et ça la biso bien, makasi, bienvenue dans Coloris Club 84. Merci pour votre soutien, en tout cas, et ça la biso bien, bah commentaire, bah message, hein, et ça la biso bien, makasi. Donc, en bref, bah retour na bino. Et ça la biso bien, makasi. Merci na bino nyonso, merci na ba abonné na nyonso. Et c'est payé ça toujours, hein, pour nana ça la vidéo, en tout cas, merci. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas. Restez. Les bonnes choses, hein, comme on va commencer tout à l'heure là. Hein, ne partez pas. Abonnez-vous, c'est très important. Et puis, ça va nous permettre de rester en contact, de changer à tout moment. Ça nous fera énormément plaisir. Merci. Alors, les gens qui ont si lotion au salela nanzoto. Pona otela sans que on mélange yango na ba produit mususu. O c'est la lotion ya pamba, lotion pour corps. Lotion pour corps. Pour on a besoin au pesa moins éclat, on a besoin au sala moins teinture no hein et comme moi bien quoi. Aux alana Afrique, aux alana poto. Donc on peut recourir nango sans danger. Ndeni oko salila, OK? À tout à l'heure, juste après ça. Voilà. Partout dans les lives forts. Et puis, surtout dès que vous faire agrandir encore la communauté, en tout cas, ça me fait énormément plaisir. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Naebi ke ba dongolo mi soupe bazala, batamite mama be naebi ke bozala na bino, mais bon continuer quand on provoquer ngai. Nga no ba no provoquer bino, bo lembanga. En tout cas, bo lembanga makasi. Bo lembanga no ba no provoquer bino. Oui, sous ce un commentaire à ma baie. Chance que vous allez na abonné, donc vous avez deux comptes, fongoli compte on a pour nos fingers. Chance na oyangoana. Mais ce qu'on fongola et pena compte na existant net inga na ngana sunga. OK? Voilà. En tout cas, merci. Non les mabino pété, si na message na bino TikTok ba les minga bon kaka ande ba imbanga boko lembanga pe. Bo finga na bino ka. Moi je m'en fous. Au moins, c'est mon argent. Moi, j'achète mes produits. Yo salami. Et l'autre. Cette lotion éclaircissante pour les corps. Cette lotion. Osa obligé te aucun de l'eau. So, oui, l'eau, boebo. Osa mouindo la pembe ko utilisant sans problème. Alors, première lotion, la biso eza oil. Fleur jaune. Fleur jaune, eza blanchissant, hein, au même moment. Pour n'engolo ba éclaircissante et c'est blanchissant. Donc, ça c'est la fleur jaune no na moité, c'est la fleur jaune no kana pourquoi qu'on mélange en pété. C'est blanchissant, c'est bien mentionné blanchissant. Alors qu'on mélange en tepo o rozobanduta, rozobanduta o mafuta o esa ki mabe yondo c'est les mafuta bat mabe, mafuta batute. OK? Fleur jaune, aux yeux en kaka na pourquoi ndongo sokolano normalement au salinde baki. Il faut toujours qu'on ait huile végétale et qu'on aide et qu'on permettre yo ce qu'on sali gommage na yo au recourir na huile végétale pour fongola ba port et permettre au sel la lotion non et ça là kitoko. C'est très important mais qu'on mélange on est l'eau moussute ça là ya pamba. Pendant la journée aux huiles au saleli ba produit non hydratant. Le soir au saleli lotion non ya pamba. Chaque jour pété na semaine à ta 4 fois tu verras le résultat. Alors deuxième lotion la biso. Deuxième lotion la biso yango. Eza body lotion ya Dr Davé arbutin vitamine arbutin body lotion. C'est seulement pour les corps. Oza obligé ya ko mélanger ngo souté. Na eloko mususu o sale la ya pamba o mona que tant na ya nzoto ekozala bien. Alors, soko lingi nduta te, o lingi nduta, soko lingi nduta te, o sale long ya pamba, mais soko lingi nduta, mélange on a bi mélange la na bino, nebo mesana o mona que ebe bisayo. O telaka na passe, bato bazaka nzoto etelaka na passe, voilà ba lotion yango, o sale la rien que pour le corps le soir, et puis o mona que changement kozala. Goldie Perley, oui bien, wezaka gamme mobimba. Alors, oyo, ezaka pona nzoto, eza pona elongité. Soko ziango o saleli, déjà, ezaka na banine belé, les avantages nango, ezali au moins, na 10 problèmes o eko que résoudre. C'est très important. Alors, eko résoudre yo 10 problèmes.
ya lotion o ya elongi nango pe ezali s'il vous plaît o ezaka po na nzoto donc osali yango na nzoto na lobite osali yango na elongi. Voilà, quatrième lotion ya biso yango yo eza médical correcteur, eza éclaircissant, gommant et puis anti-tache. Alors pendant osali yango pe na lobi ko mélanger yango te, salela yango ya pamba sans que o recourir na ba produit sous salela yango ya pamba ndoko mona solution nango. Ozala na nduta ozala na ba tache na nzoto ezaka po na nzoto omona ke différence ezali. Alors, cinquième lotion na biso eza body fashion. Oui, batebele baloba oui esala nga nduta, effectivement esala nduta parce que pakola ngo na moi ezaka po na pokwa salela ngo na pokwa et puis chaque jour te 3 ou 4 fois la semaine. Soko li ko salela ngo lingate o sokola na savon éclaircissant na ba lotion sur la tibino ko lingate sokola na savon éclaircissant sokola na savon na normal au moins que différence et kozala ero sala ba produit na yo. Sixième lotion na biso eza 36 heures propre, zéro tache, hein? Eza éclaircissant. Alors kokendo zo sous eloko mususu bakisa te o po o mélanger o po esala o soki ndenge nini. Salelango ya pamba, salelango ya pamba okomona différence nango o eza ya nzoto salelango ya pamba okomona différence. Peut-être okoko sala na savon nango soko lingi hein, okoko sala na savon nango okomona. Voilà. Et pour finir hein, tozana o curcuma. Vous voyez bien déjà. Eza ya nzoto. Curcuma. Et rien que pour nzoto. Opako lonka na nzoto. Bato bazaka o nzoto etelanga na passe. Oko recourir na ba lotion boye pour nzoto pour permettre yo nzoto na yo ezala bien. Déjà le baki il faut osaler là. Mélange yaba huile. Soit bien osala mélange à huile au préparer déjà terrain. Au moins que ma foute na ope et que vanda bien et que ça là teinture moko ya bien. Rien que pour les corps, ba lotion en goût. Évitez de mélanger ces produits, ces lotions avec les autres ingrédients. Vous détruisez votre peau. Alors, il faut éviter. Au salélon ya pamba, au moins la différence. Et puis, ce n'est pas utilisé chaque jour. Na semaine 4 fois ou 3 fois. Attention, ce qu'on sait la gommage, au kozangote ou pas qu'on l'après gommage. Attention. Voilà. En tout cas, bah, on a les lots pour nous partager. Nabino yango wana. En tout cas, merci Nabino. Nabaka bobo sanate. Ko s'abonner, ko partager, ko liker. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro. N'est-ce pas? Ok, je vous love. À bientôt. Bye.